Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que bien vous allez bien, biso pe toza bien na ngolo na nzambe. Lelo na partage na bino nde nazosala recette ya mabundu na dongo dongo. Voilà la famille, awa mabundu nanga deja na sokolaki yango na assaisonné yango pe. Voilà, na assaisonné yango bien. Awa sikoyo naza na baingrédient nanga oyo na kolambela dongo dongo nanga na mabundu. Na batomate na ngai ya minene nabandi kokata ngo nano, nabandi kokata na tomate na nga eza ya minene, mais selon quantité ya biloko na olambela na osalela tomate moko na ndambo. Ba ingrédient totya yango par rapport ya quantité ya biloko tozolambela. Donc voilà, nabandi kokata tomate. Nakati tomate naza pe na poireau na ngai ya jaune, eza yango ya moke. Donc osali couleur nyonso oyo préféraka kosalela. Na pe na ndembi na nga nazokata yango après ntango nasisi kokata na bandi otya yango na mixeur. Donc na mixeur na nga natie tomate, ndembi, poivron na ail. Voilà, yango natie nazokende komixe yango. Awa nabandi kokata litungulu na ngai, nakati litungulu awa na nzungu na nga, nzungu na ngai echauffe, natie huile, nasaleli huile d'olive, mais okosalela huile nyonso oyo préféraka kosalela. Voilà, nazotala soki quantité ya huile oyo natie eza ya kokoka. Nayo ozwa matungulu na nga natie naokalinga na matungulu na nga. Awa matungulu na nga ekalingami nde tomoni ekalingami bien, ebimisi vraiment ntonga na yango. Après nayo ozwa biloko nyonso na nikaki nayo otya. Tobandi sikoyo kokalinga biloko na biso. Voilà, awa sauce na biso ekalingami nde tomona ekalingami. Huile eza nango ebele te parce que na vraiment na besoin ya huile ebele te, mais otya selon ndenge quantité oyo olingeli. Après ntango sauce na nga ebeli nayo ozwa sikoyo dongo dongo na nga natie. Nabandi kokalinga dongo dongo na ngai. Donc nde nalobi soki ndenge olingaka, soki olingi obakisa mafuta obakisi, me nga na okalingaka juste na sauce na nga wana na okalinga yango mpona azalaka wana mpona nakalingaka. Voilà, awa tomoni dongo dongo na biso ebimisi zei. Fozalaka wana kokalinga yango obalola yango parce que zei wana ya dongo dongo so obalola yango te ezikisaka nzungu. Voilà, awa tomoni zei esili. Donc zei esili, nazalaki wana toujours kokana nsima camera kobalola te tomoni mafuta emati nango likolo te, mais zei esili. Après sikoyo nayo ozwa mai
na tie mpo biloko na biso fo etoka. Dongo na biso il faut elemba sauce na biso déjà ebelaki nango me etoka bien, ba matungulu elemba bien, voilà nabakisi mai mpo biloko na biso etoka bien. Awa sikoyo tofiniki tozotika biloko na biso etoka, tozongi biloko na biso etoki vraiment bien, vapeur eza mwa makasi, voilà. Awa biloko na biso etoki, apres sikoyo eloko nazosala nazozwa assaisonnement na nga, nazotia na mwangwa en attendant nazo explique bino na mabundu na nga na assaisonnaki yango na assaisonnement na nga, osaleli assaisonnement nyonso ya choix na yo. Natiaki mwa mwangwa, natiaki ai, natiaki na tangawisi, naye kotia na muscade, voilà wana biloko nasalelaki nasalelaki mpona ko assaisonner mabundu na nga, voilà wana totiaki assaisonnement na biso na dongo totikaki yango etoka ndambo. Awa sikoyo tokalingi mpe mabundu na biso ekalingami bien, toyei kozwa yango sikoyo na sauce toyei kotia na dongo na biso comme bomoni mpenza dongo na biso etoki bien. Mai totiaki ekiti vraiment makasi. Nga sikoyo nde natie mabundu na nga na dongo na nga boye, nde naotia bongo naozwa sikoyo ba sauce wana naotia likolo ya poisson. Nga nde esali boye naotikaka biloko na ngai etoka 5 minutes parceke poisson na nga eza ya kobela, dongo na nga eza deja ya kobela. Nga alingaka te wana, eza préférence na nga, nalingaka te soki ndeti mbisi ekalingami boye apres natia yango na sauce etoka ebele, naotika yango kaka juste mpona 5 minutes. Donc omoni vraiment nde naosala, eza mai te na sens ke eza ya mai ebele te, voilà, mais eza sauce léger, voilà na finiki naotika yango 5 minutes. Voilà la famille, après 5 minutes tomoni biloko na biso yango oyo nde naoningisa, tobalolao makasi te mpo na lutu poisson ekoki kopanzana, mais poisson na ngai ekalingami vraiment très bien, tokoningisa kaka boye. Donc après wana sikoyo na kokanga moto na nga naotika yango juste na vapeur wana, après toleka na présentation. Voilà la famille, awa recette na biso ya mabundu na dongo ekomi déjà ready. Voilà la famille, merci. So bosepeli na recette, aimez, partagez, commentez. Merci na bino nyonso wana tokutani na mbala ya nsima, bye.